Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèlia, merci na ba fidèlia na nyonso. Fidèle Story yango yo bozota lato. Bozota la te Toyeli susu na troisième partie ya film oyo motema ya moto film oyo ya na leki na ye tolandaki première partie tomonaki ba réalité tolandaki deuxième partie lelo toyeli susu na troisième partie film oyo sepelisi ba mama ebele film oyo esepelisi ba papa ebele film oyo eza vraiment choquant film oyo eza vraiment douleur chérie nyonso eza bien oui nyonso eza bien aux assure oui nas assure Wilson nangena bisoka merci na nyonso tout merci na ndenge oza koya kotala ngai naza vraiment reconnaissante awa tozali na makanisi ya Wilson nazokanisa ndenge bolingo ebandaka na deuxième partie totalaki makanisi ya leki ya mwasi donc nalingi nayeba plan na yo eza nini ok nakoyebi so plan na ngai eza bablage yebisangaka eza bablage naza vraiment sérieux mon frère nazokonte ya osala yango yoka ezotalisa mpena nini ezolakisa nini ndeni yo koyebisanga camarade na yo intime ozobala aveugle donc yo olingi mpenda na obala aveugle mpenda ndenge nini mpona nini mwana mwasi aveugle wana yango nde choix na nga kobala ye yango nde eza objectif na nga aveugle aza choix na nga mon frère mpona yo aza aveugle zela yebisaka koza maladi yebisaka ke tension na yo eza malamu te na mino na hôpital naza na mbongo batraite yo eza nini yango namoni sikoyo namoni mpenza yango banda kotindika ngai nakende koakompagne yo mpo tomona ye mikolo nyonso ozotindika kaka nakende koakompagne yo yaya tika ngai na pardon yaya pardon tika ngai na onapema kimia na raisonner ndenge nini nakobala mwasi na ngai na raisonner ndenge nini aveugle wana akomisi ngai amoureux nini nango zela nazo comprendre ke okomi komela alors masango ozomela mikolo oyo eza oyo tomelaka te pardon ozonga normal aveugle te o nzambe o awa Wilson aza kokanisa komi tour ya patron Wilson Zubi Michel azali kokanisa ndenge nini bolingo yango ebandaka azali koraisonner film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci bafidélien merci na bafidélien na nyonso Fidèle Story yango yo boye malamu na ndako na ngai merci napesa yo nini loba ma ezali ji ezali monsieur Wilson oza na ndako ya kitoko vraiment naboma climatiser non nalingaka bongo nalingaka climatiser ifi ezala atoka boye malamu mpa na ngai yebisanga napesa yo nini lisusu papa Wilson natunoka mutuna moko loba eloko nini olingi epa na ngai eloko nini ozozela epa ya mwana mwasi moko aza aveugle mpo na nini ozotraite nga lokola reine
ozwinga na mboka omeminga na ville pe na ndako na yo olingi nini ogeti naza kotraite lokola reine po eke po nalingi yo naza bolingo na yo nalingaka yo naza comprendre nga siko nde singa na tuna yo naza na te mpona koseka mpona kosaba blague nalingaka yo nalingi vraiment ke comprendre ke nalingi yo vraiment nalingi yo te mpo oza aveugle mais nalingi yo na bolingo nazolaka yo ya kolinga yo mpe na kolingaka yo kaka okoregretaka ata mokolo moko te tili we kokabola biso ndenge bolingo oyo naolingela yo awa mese Wilson naza toujours koraisonne ndenge babandaka bolingo aza toujours koraisonne filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu bafidedien na bafidedien na nyonso fide d'histoire yango oyo bozotala to obebisi virginité na nga mpo na nini osali boye mpo na nini des vierges na yo naza désolé naza vraiment désolé limbisanga naza vraiment désolé oza désolé te oza désolé te yango ndo lukaki epa na ngai yango ndo meminga awa na ville pardon zongisanga na mboka nalingi nazonga na mboka oketi yoka ngai zala kimia bolingo na ngai epa na yo eza mpo na nzoto te eza vraiment na kati ya motema nazolinga yo naza aveugle yoka oui oza aveugle naza prêt à kodepense nyonso tout mpo ke omona nayebi ke okomona un jour oketi yoka nazo compter vraiment ke na reste na yo vi na nga mobimba maintenant nayoka te nayoka te mobali moko abali aveugle yoka oketi bosala nano kombo ya aveugle wana bosala yango tosola makambo eza ya bolingo zala nano na esengo tala motema na nga sala ngai confiance nalingi yo mpe na kosala nyonso tu mpo ke ozala malamu oui nasali yo confiance o nga mpe nalingi yo nalingaka yo mpe nakolinga yo toujours filme oyo eza kitoko bafidedien filme oyo eza gu fide d'histoire na Kinshasa fide d'histoire na Brazzaville bebe nazozambela yo bebe avatolia nalingi nalia mbuma olingi ni anana olingi ni tondolo olingi ni litonge nalingi na mela lilala zela nasilisa awa nasilisa wana ke osombelo saki ya malala nakene na nzeli brasserie esika bamalala ebele eyaka bebe ekosala ngai bia sombela nga saki nga moko namelaka moko na mosusu kobanga te nazokende komemela yo saki ya malala okolemba ngo bebe oza besoin lisungi na nga film oyo eza gu film oyo eza lengo oyo wapi bafidedien na bafidedienne
eza bien. Fidèle d'histoire yango yo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président Fidèle di Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager et la star du moment. Oui, bien, Zakitoko. Oui, bien, que Narole Sayo. Oh, c'est bon, Malembe, oui. Oh, bébé, lia, kata Malembe, ou. Kitoko. Ekoye, désolé. Za faute na yo, oh, touti. Na mi bebisi kutu, na bebisi maboko na ngai. Non, loka mabezati. Non, le loka mabete, na longoli yango déjà. Ah, d'accord. Bébé. En tout cas, ndeko nanga mwasi akosala kobanga te. Ndeko nanga mwasi kayawa akosepela akosala misala makasi. Est-ce ndeko no penda azaka gentil? Oui, ndeko nanga aza gentil. Bébé. Zala sûr que ok ça sera misala makasi yo. Oui, problème ezate. D'accord. Kalameng te tokende. Tokende kuna Monsieur Wilson asa ko penser ndenge bolingo na bango ezalaka ndenge bandaka ndenge alingaka mwasi na ye vraiment nazotuna yo zana no sana na ndaka mbali nanga pardon yo zana ni ndenge nazotuna nga mituna désolé madame ninango aux aveugles donc yo so maté que aveugle non ils avrété pour nani obetinga mbata naza désolé na ebete que vous aveugle na kaza que vous omonanga soki na kotuna poani nozolatela mbambali nanga yonde ana jita oui ngande ana oh Wilson ayebisaki nga mpo na yo ayebisaki nga ke bokata bolingo esila non tozalaka na mwa problème nga nde na desidaki ke bolingo esili mpe na voyageaki sikoyo nazongeli bolingo na nga nayebi na sikoyo nde tozongisa bolingo donc nde oleka oyo esalamaki esi esalamaki esi eleka me okataki na ye sikoyo ozongi oyo sani oluka nini nazongi nayei kozwa bolingo na nga ndeko na nga mwasi sikoyo yebisanga oza mobola oza moto ya balabala nini yango ça va oza siko oza blessé te ana nini yango oyo osala bayebisi nga kobeti mwasi na nga nani mwasi na yo penda aveugle oyebi oza aveugle nazala aveugle to te eza problème na yo te tika kosala yango problème donc yo memi mpenza aveugle na kati ya ndako donc yango mpenza nde siko mikitisi ngai yo naboyaka yo pamba te sikoyo ana yoka ngai bien pe yoka nga très bien soki nakopona aveugle na yo nakopona aveugle yo te d'accord sikoyo bima akende tika vi na ngai kimia na tika na aveugle mpo toza baaveugle zoba moko boye papa na yo akozala okuwamaka mo nyonso tu yaya mbala nsima na komona ye awa yo nde okoperdre mosala tikosimanga te madame ebima
madame na bona peda musala nga pardon bima madame na boyi tala ye kuna kapuba tala ye kuna bana banzenzenze ozoba buzoba vraiment buzoba. Est-ce que oza mutu? Est-ce que ça le loko moko zo marché te pana yo? Ndeni loko za na odasa ko fungola munoko ngana tata to fandawa ozo bisa biso ozo lingo ba l'aveugle. Est-ce que ça buzoba te? Est-ce que ça la marawapi? Yebisanga moi mosu moi aveugle. Yo zuye. Chief. Est-ce que maman na zoloba? Oui na zo yoka yango. Mais na yeba kiki koza la bongoti. Ah! Donc yo penda oyeba kiki koza la bongote. Ouais, na yeba kiki yo koko tomboka nde bongote mais na yeba ki. Mwana ngai. Olobi ki olinga ki. Oui. Nakondima te mwana nga bala aveugle ko sala mate. Yo kangai. E sengeli okende webisa bapara na eke omoye. Na elingi lisusu te. Mama moko te akondima mwana ye ya bala mwasi aveugle. E ko sala mate na boyi yango boni boko oza maladi. Kene yebisa bapara na bango ke mbongo pesa kina masanga na buki fiançailles to boyi tika bongo ninango la yo lingo c'est la mona de choix na mona wana po azaka na États-Unis mona États-Unis na kosela choix na kosala la mwana na ngai choix il faut bala mwana wana ya États-Unis aza mwana poto azajika azadika esengela bala yenga na ko décider pe na décider za ke mama na ye il faut bala ye aveugle wana te yango ndo so linga bala aveugle mwana ngai olobi ki aza na zemi na yo no oui papa aza na zemi donc nazoloba ke bokata relation donc sikoyo wana eza impossible ekomi sikoyo makambo ya zemi donc aza na zemi donc basa déjà famille na bango tika bango mama ke famille ya nini yoka mwana soki omeki kobala mwana mwasi wana boyanga na ngai naza mama na yo lisu te boyanga na place soko boyo koboya mwana mwasi wana boyanga naza mama na yo te buzoba kende na kovanda wa te na kende te pona nini na bana ka buzoba zonga wa yo Flora zonga wa yo zo soutenir mwana yo aba la aveugle ozo banga fiola ah omoni mama na yo donc mama na yo azaka bongo mama na yo vraiment yango moni avana dans libala te to vana na ensemble te mais c'est le son d'abandaki ko raisonner ndenge nini alingaka mwasi na ye ndenge nini mama aboyaka tolanda film oyo na bokebi nyonso Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là-bas reportage, il y a événement locaux là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo continuer religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango
contacter Fidé du Mauve Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino eza exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino. So et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko. Ozana beje basala yo clip ya nzembo na yo, que ça soit chrétien, que ça soit profane, tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pour na kosala bino ba clip professionnel. Basala la yo spot publicité. Fidé du Mauve Production, nous sommes là pour na kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidé Center. Na Fidé Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidé Center. Na Fidé Center, vous allez couper sa cours informatique, il y a métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidé du Mauve Production, c'est toute une... Maman, moi nangai. Nayoka ki ne papa bisa ko yoka kindoto. Oneka. Olanda ka biso wi na banda ko yoka ne papa lobaki. Mais ce ko yoka nga. Et concerné yote, oki. Eza masola mikolo etali yote. Hein, oki ngai. Mais est-ce que c'est vrai? Ni nango eza vrai. Ni nango pomme les alini. Na ebisa ko teke tantina kufaki. Kama munoko na yo, kanga munoko. Do yo zolinga tantina kufa. Mama tantina kufa. Pon le zolo babongo. Mama namona ki yango na vision nga longwana. O famille ba vision. Na bi longwa kuna kende kuna. O famille ba vision. Papa vision. Maman vision, moi n'appelle vision, mais bazangi de discernement. Bazangi moto akolimbolela, bazangi molimo mo santu pour que me kakosunga bango na ba vision na bango. Ndeko keba na ko négliger ka bandoto moi si yo après avoir ko ina yaya na ye. Après avoir ko boma yaya na ye moi si aboya ka garçon oyo, lelo oyo azongeli. Oui, bébé, oui. Na zoloba na propos ya ma préparer libala na biso. Est-ce que c'est solo que linganga? Oui, na linganga yo. Ya na linganga yo, na linganga bina mutema nanga. Ça va problème mes atis. Est-ce que ça sûr? Est-ce que vous êtes sûr que Toko va procéder à Libala na yo? Procéder à Libala? Oui. Na lingio sur la grande sœur na yo. Yebisa ye ke na lingi na ya komo na famille. A sur la grand frère na bino. Yebisa ye. Chérie. Hello te. Hello te. Naza bien, naza bien. Non. Naza bien. Sola na ye. Sola na ya tayo mokoso ke kuna yebisa ye. Ils avaient problème tes apidés madame. Oui. D'accord. Yo moko sola na ye. Oui, naza bien. Zala rasirenga ke ko sola na ye. Ok. Mwana mwasi oyo vina ye ekoma nango kaka bongo ya kubanga banga. Aboma ya na ye ya mwasi akoma kovana na fantôme na kati ya ndako. Mobali oyo ya lingaka ye na mboka ya boyaka alandaka mobali ya yaya. Lelo oyo mobali ya yaya akufi mobali ya yaya akomi na problème. Webi nayebi ke mba nanga voyager. Oui madame. Nayebi ke mba no voyager. Alinga kuta voyager nanga menazaka makabebele. Oui.
na lioki ndenge olobi ah c'est bon madame nakozela lokolo bike mbana azonga oui nabondeli yo vraiment oh ndeko nanga mwasi bébé na vraiment aza kitoko aza vraiment adorable o na souhaitaki vendo mona ye olinga kosepela ne makasi oui nayebi merci vraiment ah moto ya motema mabe yeyo moto ya motema likundu aboma ndeko na ye ya mwasi oyo boza komona ndenge boza komona mwana mwasi oyo aza fantôme fantôme yeyo moto mabe mobomi filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mwasi filme oyo ete ayo ndeko na ngai ya mobali fidèle story yango yo na kosala nini mpona kabwana fantôme oyo ayebi te ke asi akufaki nazaka moto moko nayebi ke ye akufa sikoyo azokotourmente ngai nakosala nini nzambe na ngai yo nzambe nasala nini nzambe nayebaki te kozala boyo nayebaki te soki nabomi ye nakasaki te soki nabomi ye nakotikala na mobali na ye nakasaki soki nabomi ye nakotikala na bomengo sikoyo ye wana akufi me aza kaka na bomoi akufi me aza na bomoi olia akende na mboka ya bawa avandi kaka awa nakoprofite na mobali yango ndenge nini bolingo yango nabomelaki ye nakoprofite na yango ndenge nini o ndeko na ngai ya mwasi oyo vraiment aza teti moto deja se akufi me azongi su na bomoi azolia na bato azomela na bato ngai ye nakosala nini o projet nasalaki mpo ya akufa natikala na mobali akufi me aza kaka na bomoi nzambe sunga ngai o nzambe sunga ngai mwa mwasi oyo azonga na mboka ya bawa natikala na mobali na ye nzambe naza na posa nalonga na ndako te soki Wilson alingi nga te nzambe o nzambe sunga nga nzambe o nasili o vi na ngai filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu nini yango boye je crois que nous eza malamu vraiment oyo mama vision mwasi ya yaya na bango momoni ba vision mobali na ngai ozongi mobali na ngai eleki ndenge nini yebisa ngai yo nde nazolobela problème yango eza nini yebisa nga problème yango eza nini eleki nini ndenge nini balobi nini muna esengeli akomona ndeko na ngai mwasi esengeli akende komona ye okende ville oui nasi nabengi ye déjà ayebisi nga mobali aza na voyage problème eza te ozokonte okende jour nini lobi na ntongo makasi nazolongwa lobi na ntongo makasi vraiment sunga nga bongisa bilamba na nga bongisa na provision na okende nango nakende ok problème ate na osala ngo na ok deja kosala tika napeso biloko olia nayebi koza fatigué napeso biloko olia désolé chéri nazoya bebe alali na kati yo bebe alali zeya nazolo biloko olia nabongiselo bilamba okende lobi okende komona ndeko na oyo ya mwasi filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu mwana yeyo ayaka
Film eza kitoko. Nina ona mbeli. Pwani lo bomi tantine. Ya pardon ko sa mabete. Pwani bomi tantine. Ezalaki ndoto. Mwana moso azana kimia te. Depuis abomba ya na ye pona motema likundu. Pona motema mabe ya na ye azotika ye kimia te. Na loti ndoto ya mabe. Ndoto ya mabe, ndoto yango eza nini? Ezala kimia butu eza makasi. Ya problème yango eza nini? Ya ndoto ya mabe. Ya ko blâmer ngate pardon. Simbanga kanganga makasi. Kanga makasi na ndoto ya mabe. Kanga makasi zala calme. Oh, zala calme. Zala calme. Zala calme. Zala calme. Moto ya motema likundu abomaka ya na ye. Na esprit yake atikala na bomengo ya mobali ya na ye. Na esprit yake atikala na bozwi atikala na libala. Ba papa na ngai. Ba nzambe ya bakoko na ngai. Ba nzambe ya mabele na biso. Na ye epai na bino. Na ye epai na bino. Tosali moto mabe te. Famille na ngai tosala moto mabe te ko bana bakoko na ngai, na papa na ngai, pe na ngai moko pe na bandeko na ngai. Consciemment pe inconsciemment, tosala moto mabe te o boko punir biso. Bakoko na ngai. Ba nzambe ba papa na ngai. Ba nzambe mabele na ngai. Na ye ko présenter bino. Famille na ngai, bandeko na ngai. Batela biso, guide biso. Kotika te molili ekota. Kotika te liwa. Botika te eke mabe ekota na famille na nga. Na ye pa na bino na ye kotika bandeko na nga ya basi. Na ye kotika ndeko na nga ya mwasi wa avec na maboko na bino. Protéger ye. Bo protéger eleki na biso ya mwasi. Bo protéger pe mobali. Oyo aza kozwa charge na bango. Pardon. Bakoko na ngai. Protéger oketi. Oh, batela ye o. Batela ye. Batela bango. Na ye pa na bino bakoko. Bozali bakoko, boza biyano na biso. Pardon. Na ye pa na yo. Na ye pa na bino. Pardon. Bo batela. Bandoto ya mabe leki. Mwasi na nga zoza bandoto. Nga nazwi bandoto. Mwana pe azoza bandoto. Kaka pona mutu moko. Yango na ye pa na bino. Batela bango. Batela ye. Surtout ndeko na nga ya mwasi oyo aveugle. Pardon. Yaya akendanga na ndako ya nganga. Bapesaka ye. Kisi aloba maloba. Asola na bakoko. Film oyo eza kitoko. Yaya pardon sunganga. Sunganga pardon sunganga yi. Sunganga. Film oyo eza kitoko. Butu moko. Na mbeto moko. Ndoto mibale différent. Na butu moko. Yango nini yango boye na yo. Nini yango tokola la te. Yaya pardon. Na moni masque moko boye. Ezolandanga. Masque. Yo za problème moko na mutu. Oza problème na mutu. Ndeko na mwasi loba. Loba vérité. So za problème na mutu loba. Toke lo sona mutu wana. Nini yango na yo. Nini yango pe nazo comprendre yo te. Nazo comprendre yo te. Yebisa ngai. Problème yango te. Naza na problème na boto te o. Na yebe lo kote o. Na yebe lo kote na mutu. Naza na problème te. Ndeko na ngai ya mwasi. Naza na problème na mutu te o. Film oyo eza kitoko. Ba fidedian. Film oyo eza gu. Na dédié film oyo epa ba fidedian nyonso tu ya lemba salongo. Na lemba salongo. Na lemba super. Na lemba terminé c'est bana ya lemba. Film oyo na dédié yango Ugochi. Pardon.
nalingo sala mwasi nanga massage tango naza wana te, pardon. Exactement. Nalingi sala vraiment ye massage. Mama nanga kozala wana pona kozala so ya mwana. Ouais, mama nanga kozala wana. So mama nanga komi wana kosala nyonso me yo sala nano kende na shamba ya na yo. Maseye. Bobo maogoti wana. Ogoti akokufa ye. Batindi yake de gomase mowei. Oh, pesa na bolingo nanga bébé. Oh, mos nanga. Mwana mama ya mwana nanga. Bolingo ya motema nanga. Mama de mama. Chéri nanga oketi. Boni yo. Oh, comité bébé. Nakozala wana lobi. Nakozala wana naza na Abuja. Nakoya Lagos lobi kobanga te bébé. Nazoluka natie ko inspecter makambo ya musala. Ok, tokomona na lobi. Siko tosali ndenge nini? Ok, bye. Papa oyo alela mwasi na ye malgré azalaki aveugle, mais alingaki na motema mobimba. Pe azolinga ye sans le savoir que mwasi ase akufa. Tolanda film oyo ekosuka wapi? Oui bébé. Bébé, oyebi nini? Malasima okenda bébé na yo. Okende na ye azolelwa wa mwete bébé. Mais natindelaki mama mbongo pour que aya. Mais mama lobai ke akoya na lelo métis ko na comité. Ouais, ike na vraiment ndeko nanga mobali na ebite soki eza nini na ye. Ok, nayoki yo. Nazozela mama ya, vraiment nakorapele yo, nakobenga yo sima. Nalingaka yo vraiment bye. Fidèle story na Kinshasa. Zwa téléphone na yo. Filmeuse nakende zonga pone lobo banda koganga. Non. Elo mo ezala kiti. Olobe elo ezala oui. Zaki na mutu moko banda kolanda yo. Mutu moko engaka kata yo. Pe bazo samba benga baboma yo. Yo yebi teke ngala za moto asi akufa pe na za molimo pona ba makamoso tu. Non, ezaki le côté. Ezaki ozo kendo ozo zonga, ozo paraître, oko souffrir. Oko kufa. Bondela ke doto nanga ba mona yango te. Soki ba moni nzoto nanga to kufi nzela mboko na yo. Naza désolé grande sœur grande sœur. Naza vraiment désolé. Pardon. Kobo manga ite o. Pardon, ozande onanga ya mwasi. Ya grande sœur nanga pardon. Naza sœur na yo te. Obo mande kona yo ya mwasi. Oya vandi awa eza esprit, eza sœur na yo te. Oyo boma. Kobe nga sœur na yo te. Non. Siko tika nga na kena luka nzoto na yo. Na kunda yango pe mana kimia tika nga kimia. Kanga mundoko na yo oko souffrir. Okomisi mobali na nga veuve. Okomisi mwana nga orpheline. Oko souffrir. Eyindeliye. Ogoti.
mwana mwasi oyo vie komelie na kaka tanga ngapekisaki okoti pa mango nina oyo oh eloko moko te o oyongolo banini eloko te oyongolo banini eloko te oui eloko te ogoti abomaki ya na ye ya mwasi po atika na libala ebebeli mwana mwasi na okomprendre ete nakoluka nayeba ogoti nini yango ezomarche te na yo ese okotika ndeko na mwasi tranquille na mobali na ye tala penda Brian aza mobali kitoko mpo na yo pesa Brian chance Brian chance pesa Brian chance vraiment aza na mbongo akudo na kokoka te kotika Wilson nalingaka Wilson ya na nga azomba na nga ya tika makanisi wana mobali no wapi mobali na yo na ndenge nini eske ya lingaki yo eske na mutu na ye ya linga yo eske vraiment yo oyebisa ye ke yo lingaka ye na okebisa yo pardon tika buzoba na yo oyo soko continue à kosa buzoba oyo na kofunda epa ndeko na mwasi pe na koyebisa pena papa to buzoba ka boyo sala ezolekela mutu nini nango na yo oza na mobali azolinga yo mais oza ko tingamela mbala ya na yo oyo kutu alinga yo te azata na penser na yo te na lingi buzoba te oloba nazoloba buzoba lelo nga na komeloba no buzoba be oza sérieuse te yo kana ebisa yo kana ebisa oza na besoin de délivrance yo oyo ozosala yeba conséquence lobe koyela yo soki omeki kosala eloko moko mabe na ndeko ya mwasi nazoyebisa yo nzamba kopini oya kotika na kimia te yoka nabondeli yo tala penda ndeko na yo mbali wana alingi yo tala penda ya alingi yo pardon vraiment tala omoni ndako oyo ifezala yanga pe kokoma yanga ekotikala yanga ni nango ngamu na monaka Joshua liboso ya monaka ye so na presentaka ye te ya ngaka mona ye ngakuta na po abala ye na kotika faire oyo te jusqu'à ce que na ko récupérer mbali wana très bien continuez continuez na nzela na yo ozo sala wana ya koluka oboma ndeko ya mwasi osale mabe yaka bango pe bakosaka bolingo bakosa bolingo bakobandaka toujours kosa bolingo pe okomona bolingo nazomona ekoza na kana nga te oza mina nga oza mera mina nga oza motema mabe oza kuma motema mabe ami akanisaka akanisaka ndenge nini apesaka mina ye conseil nazo comprendre te moi monsieur a changé et mutu na yeso sala sou bien te oh ni nango na ye penza fidèle story na Kinshasa ezalaki makanisi na koloba o na ko exposer mwana moso oyo na ba plan na ye ya mabe avant que comme trop tard na ko supporter buzoba ote o ni nango boye donc atina oyo ezolakisa nini nzambe na bondeli yo est-ce que ça oui quand c'est zangai mort vivant yeyo abandaki kolela okoya na ye yaka na ye kotoyo grande sœur Melissa no mandamu tika bébé tika kolela bébé tika kolela mama yeyo oh bébé nanga mama de moi boni yo tantine azolela eza nzala tika na Melissa ye tika na Melissa ye na moni kaza na nzala mama tema likundu yeyo nazoyebisa yo ni nango na yo nazoyebisa yo goti
eloko moko te naza bien. Est-ce que oza na base ya makambo ezoleka ni te? Est-ce que yo nde moto empoisonnaki ya no mwasi? Non, nga nasalaki yango te. Mais nini yango na yo? Mpo na nini okokoka moto liboma? Tala yo penza. Okomi lokola neti motu moko boye akufeli mobali, nde motu moko baza nyonga leta, nde motu moko boye batie mandat d'arrêt partout, batie ba fauteuil partout na lobi non, naza na problème na motu te. Nde nango ugoti okosa bato surtout mais okosa nga te. Nayebi yo naza meilleur ami na yo, tobanda na 7 ans. Ti lelo tokomi mikolo toyebi nyonso to ya makambo ya vie. Nga na yo tolalaka mbeto moko, tolataka dekale moko, toyebani nyonso, nayebi baesengo na yo, nayebi batension na yo. Nazomona tozomona kaka motu moko bazomona fantôme. Naye naloba eke nalingi natikala nga moko ugoti naza ami na yo, meilleur ami na yo. Nayebi kolingaka ndeko na mwasi te, mais nayebi ke ndeko na mwasi alingaka yo. Mais yo kana yebi soloko moko soki omeki kosala eloko moko abe mpo na ya na yo, na promettre yo, na koexpose yo, nasi nayebisi yo, na promettre yo, na koexpose yo buzoba. Na vie eza na oyo azalaka na meilleur ami. Nzambe deja azopiniri nga, Nzambe azopiniri nga yo. Ya azokomprendre te ki naza na monstre na kati ya ndako. Nzambe deja azopiniri ngai. Ya azokomprendre te, bango bazokomprendre te baémotion na nga, bazokomprendre te ke tofandi na fantôme. Abomaka yaya na ye na esprit yake atikala na bozwi, atikala na mobali ya yaya. Yaya pe alobi nga te obomi nga, nzoto kokende te. Molimo ezaka awa yo mpo korejoui na bozwi yango te, na kotikelo mpe mobali te. Soki nalembi tokende nga na yo nzela moko. Yaya akomi kosala ye bafilme. Mobali oyo alinga ye yeyo, mais ye alingi na ye jo oyo te ya bogar boye. Ye alingi na ye kaka mobali ya yaya. Kote ope jo azokufela ye bolingo ya mystique. Bafidelia bolingo eza mystique. Omona ya moko kote moko baolengela yo, mais olanda noka kote moko bo baochelo bakal. Awa yaya akanisaka. Mwana mobali ya kanisi. alobi ndenge nini mwasi yango akomi ka agité asima mose ye tellement amonaka da mutu akufa abimelaka ye ato touche ye ata likasi ekweli ye asa evanoué il faut akwea parce que akomani moto ya baémotion awa ye azo raisonné ndenge nini mwasi yango oyo azolinga bala olia akomi na maladie on a un problème et ya zoyeba te que mwasi oyo déjà assez aboma ki mutu et moto ya aboma azofa na ye ndako moko a bloqué ye yaka sanoki yaka na mai sanoki ya mai yo mwana moso azokwea ka chaque jour azokwea patron tika na yo azokwea chaque jour ndenge ozomona wana fika pourquoi leki akwei soko monika eloko moko ekoti peme na ye akwei lipumupumbu aleka akwei donc ndenge aza bongo aza moto akokweyaka na ezoyeba te so eloko nini ezokomela ye so nini yango ezomarche te na ye pesa no mai pesa mai patron ato lamusi ye sikoyo na yeke minute akokweya na ye ogotu papa komi tokisanga mpo na yango te ekomi na yango mode de vie na ye nini yango le telema o est-ce oza bien oui ça va oui naza bien est-ce que vraiment oza bien garda yebisi nga ke ozokweyaka pamba
problème yango eza nini kolanda ye te ye moto esalaka bien te ngai nakwei wapi nabangaki nde ntango oyo osimbi nga boye nabangi patron kolemba akweyaka pa pamba akwe lisusu film oyo eza kitoko film oyo eza gu merci na bafidedian merci na bafidedienne nyonso fidèle d'histoire yango oyo bozotala to bozotala te non nazo comprendre te non nazo comprendre te non mwana mwasi nayebi ye bien azongaka nsima te aza mpe moto akobangabanga te aza mwana mwasi moko aza nzunzu afrontaka mibali me ndenge nini akomi kokweyakweyaka ye moko problème yango ekozala nini kotala boye pele ozomonake moto aza baproblème aza agité omona nde moto abongisi makanisi omona ndre motu moko boye bazolanda ye nde motu moko azomona fantôme nazopense ke eza leloko moko bese mo moso ayebisanga vérité il faut na découvrir eloko yango soki eza nini faut na yeba yango oui il faut vraiment na yeba yango oui esekeli na disola na ye non je crois que na keno na bongama chéri na ye yeyo na loti déjà ndoto wana mbala mibale mwasi na nga pe mwasi na nga kuta lotaka yo yango chaque jour mbala na mbala naza komi putu na baquestion meme mwana na nga mobali azolota yo okufi donc tozo comprendre te ndenge nini bino tozolota yo okufi nde na nga mobali ndoto na pende bangisinga wi ezobangisa biso nyonso tu ugoti ndio ozokanisa nini grande sœur oui mais oui eza vrai que eza bandoto na bino bozwi naza vraiment désolé grande sœur tikanga na nakende nano natala biloko natiaki na nzungu ogoti elekela ye leko na nga mobali yango vanda kote na ngai filme oyo mabi donc ayeyo aye kodonke atala soki baosola nini yango na melo protection donc bakisi olingi oloba non eza kaka câble moko boye mpo na protection na yo bon bapesaki nga câble oyo mpo ke yo lata yango mpo na protection na yo juste ke mpo ke mabe komela yo te donc eza te ke mpo na eloko ya mabe te eza juste ke oza ndeko na ngai ya mwasi nakolinga te ke eloko moko ya mabe komela yo non ndeko na ngai mobali eza mpo na bongo te wi ndeko na ngai mwasi naza sire nazozwa bandoto ya mabe problème ezali pardon lata eloko oyo vraiment kosunga yo ebatela yo pardon vraiment nabondeli yo nini yango yaya mwana na nga mpenza ayebisaki nga ke yo babomaki yo okufi na bandoto na ye sikotala sikoyo niveau ya mwana azoyebisanga bongo mwana akuta azoyebisanga ke yo okufi siko eske nga mpe naloti ke yo okufi mwasi na nga aloti ke yo okufi donc pa na biso na ndako na biso yo deja so okufa yaya to protéger yo mabe ekoma te liwa na bomoto boye ekoma te soki ezalaki na molimo tokosambela yango na yo te epai ya bakoko ike na ndeko na nga mobali nayebi ke ozalaka makanisa malamu mpo na famille na biso mais vérité eza boye mobali na nga akondima te biloko ya boye na kati ya ndako na ye akolinga te baprotection bakisi na ndako na ye akosilika ndeko na nga mobali naza bien ozomona eloko moko te ya mabe ekomela ngai
eloko moko pete côté le milanga ya on a biso ça vrai on comprendre te d'accord zela to zamba nanga zonga na sola na ye mais sikoyo ke na cuisine ba servir yo na sala manger oui na kolia te nga na ye apo na lia te naza na nzala te problème nange eza ke yo za protection olata yoka ngai lata yango ekosala nini eza câble eza pour que ozala protege ndeko na ngai ya mwasi lata yango eza ka câble ekosala nini ezoka neti bolata bacable ya basi nayoki yo zela mobali na nga zonga bongo ke opesa ye na misu na nga ngai na kosola na ye naza ndaka libala kena lokozwa douche na yo sokola ikena film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na bafidedian est-ce que ndeko na ngai ya mobali azoyeba teke azosolola na fantome wana aza esu ndeko na biso ya mwasi te wana aza moto akufa o nzambe na ngai nakosala nini puke molimo oyo elongwa na ndako oyo natikala na mobali nalingi natikala na mobali o nasi na boma ye deja kende nakosala nini mpo natikala na mobali motu na ngai ekomi kobeta nakomi kokoma liboma nasi na boma ye deja sikoyo nzambe nzambe yokelanga mawa nzambe yokelanga mawa nzambe akende zwa molimo na ye nzambe yokelanga mawa nzambe sunga ngai nazwa kimia naza na kimia te Fidèle Story na Kinshasa tango nazoloba na bino awa nga moto bandoto po parce que naza na zemi ye komi ya solo namona mda sérieux donc nani yango aza na intention premier ya kosala ndeko na ye ya mwasi mabe mama mbala misato nga mibale mwana mbala moko mobali na nga mbala mibale mama nazoyebisa yo namoni na ndoto na nga ndeko na ye ya mwasi aye atelemi penda mama okondima te mobali mwasi na mobali na nga pa ayebisi nga ye mpe amoni ke ndeko na ye ya mwasi bamei na zamba moko boye bakati ye kingo nzambe vraiment batela ye o mama nzambe mpenza asala eloko moko mabe eza makasi na nga naloti mobali aloti mwana mpe aloti mama osomona nozotona bamélange ya bandoto ozotu wana esomona ngo ezalaka normal estce ezalaka zemi ndenge olobaki na nga mama nga moko naomona eza zemi te o non oui c'est bon tokozwaka solution yaka tokende na kati ya ndako mama o ezoderange ngai o naza dérange mama naza dérange Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout merci na bafidedian merci na bafidedian na nyonso Fidèle Story yango yo bozotala te ndeko ya mwasi yeyo azomona oyo bango baomona te bango baomona ye moto me azomona ye moto akufwa bango baosepela na ye me ye azobanga ye bebe na nga vraiment omoni koko na yo no koko na yo yeyo aye koko na yo mpenza yeyo aye tala tontono ndenge azoseka wi bon frère nasepeli vraiment ndenge ser aboti namoni mwana kitoko akokana na yo ser vraiment oza kitoko osali mwana bien aza vraiment kitoko makasi bien sûr aza vraiment kitoko alokola mama na ye mama mwana nanga mwasi boni bien mama naza bien vraiment komi tungisa te naza déjà awa c'est bon mama akokai na yo no
tala ye bien kokani na yo. Oui. Nazomona pena na couleur na yo. Vraiment. Na sepeli. Oh, bon frère, na sepeli. Mosusu akoya lisusu. Oui, aya. Toko sepela. Baya ta 4 5. Honnêtement, na yebi ni na kokoluba. Mais na yebi te. Na yebi vraiment te. Nazo comprendre te. Ni nango so komela mona mosi wana. Eloko ni ezosala ke mona mosi wana akoma bongo. Nayebaki mona mosi wana bongo te. Nayebi aza mutu moko boye ya cool. Soko benge na telefone. Oyoka pena ke bakamba zoloba. Na ndi aza agité. Ndi aza na se ya mai. Ndi aza na ba problème. Nazo mona aza ba problème. Brian. Nazo penser que eza pe lelo moko. Mais akomi tungisa te pona yango. Toko arranger yango. Oui, nayebi te na koluba. Mais ozan ami na ye. Ozan ami na depuis bo mwana. Nayebi yo koyeba loko ni ebombami. Pardon. Sola na ye. Na lingaka ye na posa na sa libala. Ok, kande nayebi sio na kosala yango. Tango na kosala yango na koyebisa pe komona réalité. Na kosepela vraiment. Merci beaucoup na kokende. Je crois que na komo kende, pardon. Ok, merci beaucoup. Tena na accompagner yo. Ok, pas de problème. Hey! Film comme goût, film comme intéressant. Ye yo azotala. Mabokilo ndenge azosepela na mwana. Ya azotala. Ezolekela ye. Ezolekela ye. Yoka. Yeyo. Vraiment. Ni nango asali. Akoyebisa yo. Bébé kanisa nini? Oui, bébé loba na ngai. Devinez zanini. Aza mabofa moko ya malamu. Aza mabofa moko ya cool. Asali mobali na yo aza malamu. Aza mobali ya kobatela. Mobali na yo asombeli yo mutuka. Oh, mobali na nga osombeli nga mutuka. Alamuki. Moto ya keto yeyo. Moto ya motema likundu. Ayoki basombeli moto akufa mutuka. Ya lingaki aboma ye po azwaka bakado. Vraiment yaka okende komona mutuka na yo. Chérie, osombeli nga mutuka ya pembe. Eza vraiment voiture moko tout neuf. Eza kitoko. Eza bien. Okondima te. Eza vraiment kitoko. Ndeko na nga ya mwasi. Ndeko na nga ya mwasi azwi voiture. Ya azotala mwana. Ok. Tokende. Yo pe tokende omona. Tokende. Tokende omona. Tokende omona voiture. O basombeli grande sœur na yo. Moto ya keto yeyo. Moto ya motema likundu. Azongi. Baninga baota la voiture. Mais il y a déjà awa espèce beba. Ngana sili o. Ngana sili. Na salaire grave. Na salaire grave o. Na sala kilo surtout pour ma voiture comme ya ngai. Mais bazo pesa eka ba voiture o ngai o. Ni nango na sala ki. Eloko ni na sala ki vraiment ngai. Na kanisa ke soki na bomie na ko za ba cadeau ba voiture na ko gagner motema mbali na ye. Mais ti sikoyo mbali na ye azolinga ye kaka. Azaka ko pesa ba cadeau. Azaka ko zala na ye. Nzambe o na sala nini? Eloko ni na ko sala na si na bomie. Nzambe zo molimo na ye. Bato ba kufa zo na milimo na bango. Otike na ye nini? Nzambe zo molimo na ye pardon. Na posa na linga mbali na nga. Mbali na linga nga. Tab na voiture asombeli. Nera nini? Ma fille de bien. Troisième partie à film na biso esuki awa. Yaya Ayoki.
maloba ya ndeko na ye ya mwasi akosala na ye nini. Est-ce que yaya akoboma ye to pe yaya akotika ye tolanda 4e partie lobby toujours awa na Miel Télévision.